la bino, j'espère que ça a l'impossible océan. Océan au boyo océan vraiment et kabola va payer belé. Bon mon a au bozo ka son eza au son ya mai océan ninge océan eza vraiment ma beza otomoka. Moi visiteur ba ya ka mo to kiti le na équipe mobimba ya la reine zinga TV quand to lo ba TV moko ba te belé. Olobi na bisa ki bino na prometa ki bino ino mo na peli banda ya mort na biso ninge za la bo mo na wa souvent na kasa palais. Oh na sali yango vraiment ezaki na bosenga ye moko maman la reine zinga vraiment merci maman et puis na les canisso aussi ndenge ozo sunga moi na biso vraiment oh tozotalaka na ba Facebook tozotalaka na ba YouTube moi na biso Brigitte j'espère que ozo mona toujours oh eza équipe ya la reine zinga TV ngalo ba TV moko ba tebele ba obi tonton c'est truc qui na ye ozo mona nazo baluka bo mona naza na mai awa naza na mai vraiment bo mona mai na biso ne ezalaka moi émission auto mais expliquer batunyo surtout dans le monde partout dans le monde bon on a vraiment à pour ça l'émission biso a pour na kosula ba abonné surtout il y a la reine Zinga TV quand notre bara et puis il y a deux planètes TV hein ba lobi to ça on a toujours pour na kosula sarabino masola kitoko lelo to ko ça la visite ya mai bande ko nyoso bonara to la sabino ba mai na biso ndenge zala o eza fleuve Congo o eza océan o ekaboli mo ba payer belo boyebi tala mo bo moni océan eza mer te eza océan mai ya mungu ali sous en plus et puis place na terre na ko sa ngote ma nili ya jeter kala to okita to na se to la sabino ko keleti na se to la sabino zwa ba mbo na biso ba mona ba to sa bana il explique ki bino toujours ko na za ya moyo voilà toujours on a moni caméraman asali moi balance ya pays na biso place to salara toujours neto lobara to kitara pambate puis tout le monde pas mbate to yaka neto solo na bino masolo ninge zalaka vraiment bande on ngai na kozwa bino temps ebele vraiment te to kozwaka moi 30 minutes vraiment na kata la reine Zinga TV car neto lobaka na des planètes télévision ba lobi ba chaîne oyo vraiment ezalaka wana po tonton Seka tonton Cédric a solo na bino moi muke bande koma yo bozo mona eza moi yo bomaka bakute. J'espère que tout le monde va robeta masolo. Mayo Marabatu, eza mer, eza mayo océan et Kaboli ba pays car on est toujours beta de solo. J'espère que tous en abisso bien na kata mboka na biso. Malgré le confinement, ils ont continué toujours. Bozo mona mai, on est mai. Confinement toujours, ils ont continué. Tous en abino toujours na kata de solo lelo. Biso na biso le toujours beta la bino, bomona ndenge ba vivre à Pelibanda. Bozo mona bino mona toujours vivre à Libanda et puis Toromekamo muke kopesa mambote na bana na biso bomondi bavandi wana topesa mbote tuna bango ndenge nini ba vivre awa na kati ya mboka et puis confinement zo kene ndenge nini na kati ya pays na biso pour toute fois na zolo bana bino na yo tala mai na tala mai ndenge zala yo visiter Pelibanda et puis ba nyona so ba sala Salam. Je dis bonjour. Bonjour là-bas. Ça c'est mon ami marocain. Nous sommes tous les Africains vraiment. Les Américains, il faut parler moins peu. Il faut parler peu ici. Ouais, mais mon arabe. Ici tu es venu faire quoi? Tu joues bien? Oui, je joue avec skateboard. Ouais. Avec les patas. Ouais. On joue avec des amis. Ouais, ça c'est les amis, hein. Vous comprenez déjà, camarades marocains, vous voyez, les Arabes sont bien vraiment. La nuit pour ça, vraiment dans la reine Zinga, vous voyez, et puis, toye ka bato to la sabino ndenge mai na biso eza et puis ndenge mai ezoloba to comprendre raté mayo bato balobaka ke no mai esa yelo to mota ni mai débordaka cameraman ko balancer caméra abona ndenge mai ezo mai ndenge ezo tomboka ezo déborder vraiment ko poussa na ti kuna bamona na mai ndenge ezo déborder parce que toza toujours na kati na ndenge ezo na déborder. Merci, on a concernant les places de ça.
positivement toza na kati ya Maroc biso ba marocain biso toza na kati ya Maroc bomonaka nde toza na bacamarade na biso ba marocain bazalaka na bango bien oyo mpe ya mabe bazalaka mais toutefois mboka nyonso bato mabe bazangaka te yango bomoni nga mona kiti vraiment naye tomeka kosola mwa moke na kati ya la reine nzinga epe na Deplan TV nde bootala biso sikoyo vraiment na remerciaka bena bakolo chaîne wana surtout la patronne l'argent m'appelle maman la reine nzinga partenaire à makasi oyo ameka kopesanga espace apesanga espace nameka kosolola vraiment na kati ya bachaîne na bango merci mpe na baabonné nyonso surtout ya la reine nzinga mpe ya Deplan TV et puis pourquoi pas na baabonné ya étoile news vraiment bambota trop toza toujours bozomona nde bana baosakana cameraman ezoyelaka biso tamusa mwa caméra bamonaka ndenge bana osaka toza na place bato bayaka na bango ozwa mopepe meza kote ya mai bana bango wana baosaka na bango merci kaka nde tolobi tozolakisa bino tozomeka totambola mwa moke bomonaka mwa baparti yango ekosala bien totambola na bino bomona mwa baparti totambola eskizenga na okanga non distribué parce que toli totambola mwa moke tolakisa nde mwa baparti ndambo bazalaka balinga kolakisa te vraiment eza sudi fo tolakisaka bino esika oyo tovandaka vraiment tozalaka bien vraiment zolaka biso awa bozomona tozotambola mwa moke moi place moke tovanda mwa moke parce que bomoni place entre te mais mwa ndambo toyesi ko tovanda po toexplike baabonné nyonso surtout ya bachaîne na biso la reine nzinga na Deplan TV vraiment bomoni endroit oyo naza eza esika navandaka appartement navandaka yango wana bacafé yango wana liboso nango wana place navandaka nazalaka pembeni na mai vraiment yango nabaki nasala plaisir na baabonné nyonso surtout ya la reine nzinga mpe ya Deplan TV on appelle le banda na biso ndenge ezalaka endroit nango vraiment yango toyaki na équipe na biso mobimba cameraman na biso toyaki vraiment po tozwa mwa image j'espère na remercier nanu toza na me na remercier mpe esalaka mwa bien na posani te na remercier maman na nga Mado Chikangala vraiment merci maman obota mwana na yo babi grâce na yo nde lelo oyo bandeko bamonaka Cédric étoile news pourquoi pas na remercier nzambe oyo akelanga oyo apesanga yo apesa mpe ngai na maboko na yo vraiment maman et puis pourquoi pas na bacollègue nyonso surtout toza na bachaîne na bango pourquoi pas na Super Appétit TV pourquoi pas na
napesi mbote na ngai susu na nani bachaîne eza mwa ebele fozango bamboya molakisa bango ne bambo mpe bayosala visite bango mpe bayaka visite bango mpe bayaka visite omona wana bango mpe bayena bango visite na mai esala mwa bien ye wana alo alion merci na remercier lisusu balobi baye nyonso tokola pourquoi pas na papa na biso 007 vie na nga James Bond balobi live na ngai makuma vinga 007 James Bond amota trop vraiment vie na nga place osali na kati ya baallemagne kuna vraiment ça va bien pourquoi pas la pesa sous mbote vraiment na ba nyonso toko na soutenir et toi nyonso yeyo vraiment tonton Seka na pesi mbote na ba nyonso tout vraiment bo pesa ba conseil ya bien pourquoi pas na la merveille la patronne na Monsi Nzambe ba bimosa Paris à Tongo Monsi Nzambe ne makambo ba bimosa taille ba dessiner ko dessiner yenzamba a salé vraiment ya dessiner vraiment merci trop pourquoi pas na Jocelyne Lambo pourquoi pas na Vanessa Nessa Moka et Esther Luzolo TV sans oublier na Karmalov Mbata Chic vraiment ba mbota trop cameraman j'espère na awa na vraiment ezaka toujours l'accepter na mozo legalo libanda et ça là vraiment bien bande nyonso bakotala ngo partout dans le monde na DPLANET TV et puis na la Reine Zinga TV et ça là bien beaucoup consommer ngo tokobanda koyaka kosala no ba émission toute fois libanda jour musu pe tokosala no direct et kozala bien kozala direct na ba chaîne tokaka monde ngo et ça là bien et puis bon monde ngo ba question poser bango et ça là bien tozokota mwana kati wana tokota kalate na kati to me proposer bana na biso bazo sakana toyeba pourquoi bazo sakana et tout ça là bien tozokota mwana kati wana naza toujours kana cameraman nanga na telemi na mondambu Seka yo toi news yo ko bolingara nous so bolingara yeyo baba to ba Jos Kane baba to ba Sada Kane bayo vraiment na ye pona na la xabinot motara mpoka siko kuna toyeba te una pays ni e bana pété la TGP rester pona bagé et puis tala ma ezana bana bisuka te so océan la ça ba mingi ma yango batala ngo amona ba mona on toujours maman la Reine Zinga promesse nango ekokisami maman na bisaki on a maman za na calme na bandozola nango ba image ya libanda na ozona nga ba image ya libanda nengo za na besoin nango na dolinga la selo lo qualité et puis na ngaki tant to ya libanda ba doit mona que non toyeka te par sentiment mais toyé tout ça lo mora bien pour mon déplacement les autres débordés on les a place to ya doter les mora souvent mais ma ils ont débordé on a bêté dans les ama bé dans vraiment les ama bé aux océans nous voyons océan n'engezala ça va on bien bien on a vu l'homme ils ont maté pour dans océan habité on a pas tout là des ils ont toujours mai nenge débordé maman la reine avec ça surprise na DPLANET TV na bonzo ba surprise on a bomoni mai nenge vraiment ils ont débordé bomoni déjà non bomoni ba blog à libanda to ba qui toujours
tokomekaka mpe kolakisaka bino babiloko ya libanda. Alors naza na émission naosala aussi sur na 6 naza na émission s'il te plaît. Comprendre eza babiloko moko boye oyo tolobaka toutefois tozoyaka omona bamarocaine bango wana bazoleka baka basi kitoko omona bango wana kati ya la reine nzinga bazalaka bango bien ya mabe mpe bazalaka na bango bien si mais baza na bango bien yo moko mpe so olingi obala bango ezodépendre kaka na yo so mpe olingi obala bango te ezodépendre mpe kaka na yo awa toyaka mingi yeti mwa malili ndenge eza toza na hiver toyaka vraiment tovandi boye place mwa moi ozozwa mwa moi ozolekisa mwa temps et puis mwa mopepe ya mai wana esalaka bien na motu vraiment ezalaka bien toyaka mpona bozoba te so botali mpe na se omona bana bavandi na bapapa na bango na se bavandi wani bapeme na mai kuna zwa bango kuna bango kuna bape na mai bango wana bavandi bayotaka bango mai. Merci tout ça toujours na moi le roi de tikana ba 10 minutes on le roi de tikana ba 10 minutes na kati la reine Nzinga TV et grâce à des planètes TV alobi émission bozo ezole kana deux chaînes j'espère ça des caméras ba abonner sur bota la biso so mona watanga combo deux chaînes parce que na sala ele kama mona deux chaînes nazaka toujours sollicité vraiment pas bateau balingaka na sala ba émission na ba chaîne na bango nazaka sollicité yo pe mutu zana besoin que non na sala ko ba information mo mebele na betaka masolo na sala nini na za wana vraiment lingaka contact na ngai ezali maman la reine Nzinga a wana et puis bon mona ta ba remonter et ko zala vraiment wana bo sana te mingi oza na posa na nga okozanga o retrouver nga toujours et pas ya la patronne soit grâce des planètes TV vraiment bokozanga kuna bokozanga pona kosola oza na posa ya ndenge makambo ezalaka kaka nde tolobaka toutefois bokoretrouve nga à travers bango naza toujours papa fo balasaka mingi mai parce que toyeni elo mpona mai mpona mai tolakisa bango mai ndenge mai na biso eza lakisa bango na mai ndenge ezotokoka mai ndenge ezotokoka. Merci. Tout comme presque à la fin déjà na nos live na biso na kati ya océan na biso. J'espère bomoni si bomoni nga bien manteau parce que tous en hiver si vous me prenez on a kuna la tsango za toujours na hiver malili les a toujours makas ne peut primer na mai on a reçu moi image pour vraiment merci na ba union surtout bolandi biso na ba chaîne na biso vraiment. Et puis, on a remercié la patronne, la reine Nzinga, qui a espace pour nous sur vraiment la chaîne. Et puis, pourquoi pas, la grâce des planètes, l'espace où on ça, nous sur toujours dans la chaîne. Merci à toi. Et puis, abonner, vraiment, partager l'image de Bisso. Et puis, tout ça, on a liké, commenter, et ça, la Bisso bien. Total aura toujours l'image et qu'on a bien. Tout ça paraté, total aura toujours. Parce que maman bien est ali. Donc, comme moi, vraiment maman bien et qu'on a vraiment la chaîne de Bisso. J'espère que vous avez bino awa pour relaxer bino biso lobara mingi te relaxer na monoko na misu
na monoko eza mabe mais na misu ezalaka bien vraiment yango toyaki na bino tolakisa bino ozalaki ebele mpona kotala biso opesi su mbote na ngaka nde nalobaka tufa na baye nyonso bayedaka nga pourquoi pas na Shumulelo depuis Angola et puis pourquoi pas na Neris Nzambe depuis États-Unis, Nancy Massamba depuis Canada et puis pourquoi pas na La Merveille la patronne depuis Paris, pourquoi pas na pesa mbote na nga susuna oncle na nga Sabu Suzuki 600, pourquoi pas na balobi Jos Kande Sada Kande Priscilla Kande Fallon Kande, pourquoi pas na Fabrice Kande Massa na nga Djembenza Bituke papa na James, pourquoi pas na ma mère à moi Mado Chikangala vraiment na lela trop maman na besoin trop, pourquoi pas na Réa Kuti na Bossanité Dorkisis Fwemba et puis Remerdi Kasongo Lisa Kamwanya Réudi Chikangala René Eri Onyx la personne na bambota trop, pourquoi pas na Elohim Messi bambota trop vraiment au balignon sur ozaki pona otalanga tokutena bino sumbala sima ba chaîne na biso. Bye bye, à suivre.